On a tient un stop. Ah, boya balinga. Salut tout le monde. C'est bien moi? Maria Gitoko en chair et en os. Moi ça fait ça, hein, pour ça. Taranto, nous autres, vous rejoindrez jamais. Loketo yo, vous rejoindrez jamais. Tinzamba roya, yo, aboya balinga. Un, moi je te calcule pas, de deux je te connais pas, et puis de trois tu t'appelles pas Kitoko. Donc faut la comba Kitoko ça combo na hote. O kara sonité. Olati combo ya mutu mo bo ezala yo te. Tia combo non soki ya mana, matambundu, matama, matete, matembele. Donc tina na hote. Oh, yo beta ba tatouage na maboko a pote la te wa salite. Nana yebiso ke ngai na kofuta mutu 3000 euros. Yo saka na 3000 euros. Eh, ba caution na basa tonge bazoko sa yo. Basa tonge ba ko sa yo donc boyo kani bo sangani bo ngo ya lisusu. Boki magiti. Déjà enga na faux profil te. Dans la vrai profil na Maria Bellissima. Donc profil na yango wana au côté na Mamunation c'est moi. Donc Mamunation c'est moi. Maria Bellissima c'est moi. Donc ceux qui s'attendent na yo, oaza azutinda yo, akosi yo. Yo kanga vraiment bien. Kotanga ka kombo na ngai te, ponga na tanga kombo na yo te na calcula pe te. Puis ba vidéo na nga na sala rapport na s'attendre. Na sala rapport na nga Maria. Donc pour na ngai inde Maria na sala ka ba vidéo na nga ba vidéo na sala. Jona nzoto ko, jona nzoto. Yo, nzoto chirurgie denda ka boy. Yo, tio ko kufa, ozala na ngo jamais. O meilleur là ta rasutio tera ba biloko. Vous avez ma belle éteinte, yo tira d'éponge, je suis vraiment d'éponge côtier. N'a pas expliqué pour tirer d'éponge. Dans la vidéo, non, nous sommes ça là. Ça la vidéo, mon boy. Vous l'avez kilo, au Kanga, ceux qui t'emballent, ceux qui sont là, ma belle est à la tête. Donc yo, tira d'éponge. Toi, moi, je te calcule pas. Je te calcule pas. Pour ton information, il y a ça satongé na yo, bah satongé. Lingo sangala, satongé. Boko moko, lisu moko, libele moko, likolo moko, suki ezate na mutu. Satongé no azana ba mandefu na yebite sope na ko benga ba chèvre mais c'est séguin sope ndeni ça satongé na o nga na ko dédommager mutu te puis ba condamner nga te pona dédommager mutu donc dédommagement ezate donc ba pêche information bien te donc satongé na yo akosi yo zonga lisu na source na ko na futi ye mbongo na continue no ngai Maria Kitoko na tiaka mbongo pona futa ye parce que mutu zo futa a ezana na compte donc information na ozui bien te luka susa tonge ya mwana mwasi luki susa tonge ya mwana mobala luki pesa tonge ya bana osangani donc information na eza bien te pour ton information faut ka bien makambu ya nani otanga bakomba batu te makambu ya bana ya fani nga na yebi yango te et puis nga jamais na betela yo lisolo ke makambu ya bana fani mais yo nga na ko betela lisolo yo za nani palanga yo zaki boyi petit bitinda mwana musala sans fonction. Ce que yonga pour moi na ko betelo masolo kuto na Suisse ngamo masolo na na betara ngoti. Na zala moto a betara masolo te. Ce que yonga na ko betelo masolo zana. Ozo ko sana ngate. Il faut bosana ngako. Biso to calcula ka ote, biso to na tina, ote posa bien to salité, o ibola taki. O sala rando na, o sala rando na mupepe. Mutasa no rando azate. O sala na mutu rando futanga na moi 10 000. O ko ka otanga moi 10 000 te, moi brésilienne. O ko ka o sala ngote.
kozala propre biloko oyo olataka yango te nga vraimen franchement baranda yango ebeba alors ozosala rando nani bato basalaka rando baboyi yo bakolo rando baboyi yo balingi yo te. Moi je suis pas du rando, je fais pas partie des rando, mais bato basalaka rando na yo balingi yo te baboyi yo baboyi na bango vraimen yo. Soki Chantal azo répondre te peut-être Chantal amoni koza na niveau na ye te oza na bacritère oyo Chantal azosenga oza nango te. Yo baya na yo mutu kuta ya na yo aboya yo alingi yo te sikoyotakombolanga mpo yo leka oloba makambo asi. Donc police ya Suisse abengi yo po ayebisa yo na français nini oyo olobaka wana kisharabia na bino bolobaka na bla 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 direct en direct nakosala en direct alisiko police ya Suisse abengi yo ayebisi yo me bakosi yo ngai ye yo nasali video memango na mbila Suisse natelemi awa naosala video nasalaki mpe video mosusu. Donc makambo ozoloba ezoconcorde te donc na video zonga suna source bayebisa na basatonge po basatonge baza ebele ya mikolo na ya bana mike bayebiso lisusu bakosi yo pour ton information il faut tiaka yango na mutu na yo ngai na yo tosola masolo wana te mutu abeta masolo ya bana fani ye moko ayebi abi omenini yango yo bakoboya yo te kikambarade ekosila te tozala mpe bakambaradi te tozala mpe bapire te. Moi je te connais pas. Tu connais même pas ma vie. On a tanga boy pourquoi? Yo bakoti kayote donc yo muna mutu bokosi la nate. Au maison ni na ozo mati ko zo mélanger tout le monde et comme des autres. Et comme vraiment des autres franchement, tu mélanges tout le monde. Ça va pas. Na Suisse to boyo tanga ba kombo na biso to lingi na bisote. Basi ya Suisse ba boyi ba lingi na bangote. Ba yebi mutu oyo asala makambo wana azali awa. Ba yebi ye oyo asala makambo. Ozo mona te mutu mo azo baki na pelisa ki moto na Suisse. Donc ozaki na objectif au pelisa moto na makamba lokuta, c'était clair. Pour na maloba na okaba kango na maloba no boyebi ke na pelisa ki moto na Suisse ko yo pelisa ki moto na Suisse plainte wana soki ezaki malonga bakokata ngo sikote bato bazala na Suisse bayebi po plainte ezaka malonga ekenda na mulai. Donc plainte mo ya vite fait na wuti kala mingi ta ya bakati ngo kala mingi. Donc na ko dédommager mutu te, je dois rien naza libre na pour moi mes vidéos na finga ba batute et puis faut tiens on a mutu non na zala jamais na faux profil po oyebi wana zoli kaka oloba po ba yoka yo baba kelinga na zaka na faux profil te ça na tenté et puis nga makamuno na tala rangote pour venir batunde ba bengi nga bazoko expliquer nga na bossa na yo nga vraiment na bossa na omoni nga mkono omono bi ozoko se noyer na mai nga mna tu dis non vraiment pour dinda vraiment na mai donc OK ne vraiment libela il faut bossa na kombo na nga et puis tika ka kombo ya bato. Si vous avez des ça va direct ça va direct na yo mona ba délire no pour batu basi babaya yo oya kaka ko fingaka oya kaka na lukuta donc batu basi babaya yo so pas out Chantal va répondre yo ta et so pas out ana rando na yo ta ana tina na yo ta et so pas out otiki Chantal comme na ba Frida yebi yo te Frida mona ote elle te connaît pas o mona mutu moko asa sans valeur sans dignité sans personnalité. Frida te connaît pas Frida moi c'est libala Frida to kufla mwana ni kala mingi ta to sa fausse couche. Siko yo zo déranger na ninga na za biloko tu ya Frida. Nene Frida to kufla mwana to sa fausse couche. Mais yo zo déranger na nini ole ka kolo ba ke Frida za kisita, Frida bota ka te mais etali yo na nini Frida sengi yo pe mwana te. Ye pena mobali na bazo le la pete ke yo loko za na ba nebele, depuis biso ba nebele. Ba sengi yo pe mala. En tout cas moi vraiment si j'avais une mère comme toi, je préfère d'être une orpheline que vous avez maman net you. Vous êtes pas des mamans. Tika Frida na kisita na ye abala mobile na linge na kisita na bango bavandi na bango yo problème na yo nini eza ko déranger wane komi kento wane komi jalousie. Tika Frida tranquille oleki Frida na lo côté aleki na kitoko aleki na nzoto aleki na mbongo aleki na propriété aleki na olamba po yo ibolamba te ozo benga pala nga balamba ka ndenge ni loko basala ka nini loko. Tika batu tranquille surtout vraiment vie à Suisse c'est la paix, c'est la tranquillité. To lingi ba banalité wana te batu ya Suisse balingi na bango te botanga ba kombo na bango ba boy balingi na bango te ba yebi yo te baza pe na posa ko yeba yo te. Je regrette ko yeba mutu lokola yo na vie na ça c'est une malédiction. J'étais maudit dès les premiers jours. Yo oko suka mabe yo. Continuer na kombo na ngana satonge libele moko likolo moko ezalaka te bo continuer bino nyonso. Vrai chéri mobile azate. Yo chéri qui toko za na bolingo pauvre finga na bato ba vrai chéri. Tout le monde a na chéri na ye. Oza pauvre na bolingo. C'est pour ça que tu souffres. Tala mibali yo zora tala mibali obota na bango. Na ko bota na mibala modèle wala te jaja. Na ko bima mibala bango te jaja. Les goûts et les couleurs ça se discute pas mais pas moi. Tu es trop sale, je suis désolé.
te trop sali rien que te na yo ozali ti makoso je sais pas ce que te landini ngana mo se bio azali koloti se nazali tama moko rouge te batiaka ngola lisu moko te tela naza couleur moko likoloti se ce qui ngana discuter qui na Thierry le commando c'est mon vieux et pour ton information ngana Thierry le commando to lobanaka ce qui yo yebite to lobanaka to bengana ka to solo la et puis ya Thierry le commando aza ya mobali nanga ok le garçon moko ya Thierry le commando a garçon c'est monsieur c'est non marié a marié na moi c'est surtout beba na kana ezaka yondo na mambalo puta oye pas Thierry le commando kosi ok pas magali lo mamo kosi otuti sibiso mutu mais pour finir ya Thierry tanga ya comprendre abenga ale kinaye abengi le kinanga to sololi to tiana senga na Thierry ngana Thierry to solo laka abenga kana ndako nanga to sololi mobile nga pas parce que na lobier atako tsugi na moi ça libala soki na so na Thierry le commando so na ozani ni famille mobile nanga ni famille nanga ça te dérange à quoi au moins ndumba o ba bengi ndumba akanisaka toujours bato makanisi mabe po aza bulama ye tala ndenge obotela balo 5 tests ADN c'est trop sale ote mpe ozodenda yo mwasi kibo mwasi yango ebeba kibo mama yango ebeba babotoli osusu bana yango boniko tika bato tranquille kaka yo komisu na Suisse tolingi na biso yo te na Suisse yo kanga vraiment pour ton information naza na mandi ya kofuta mutu te bato kutu babunda bakata na bilamba bafuta bango amandi te bato kutu babunda baswana bato oya tie muninga mbelo bafuta mutama te sko ngana kofuta 3000 euros déjà c'est une fausse argument parce que na Suisse to lire en France Suisse nous on mange pas les zéros donc au moins déjà makambo na yo ils ont mambalu puta naza na mutu akofuta te naza na problème na Suisse te na tambola comment na tambola je suis libre na kosala ba vidéo nanga ndenge na salaka Suisse interdit nga na vidéo mon côté et puis ba vidéo nanga na salaka na finga ba côté les gens qui aiment Maria Bellissima je suis là na to sa pe vidéo dernièrement so kuti na mire nanga ya journée mon na to sa vidéo donc je suis là na zawana bana paradis ya Maria Sali bakangi ngai te na sa pe loka mutu bokanga na sagini motif ni vraiment na sa ki o Suisse ko kanga nga ajo ko fringa na casier judiciaire vierge moi si moi sala ka futa ka bempo na so contribuer na mboko oyo siko yebsanga Suisse ko kangela nga na nini yo vraiment Suisse ya kangeli nga bato mona bato babunda bakata na babilamba Suisse kanga bango te bamsu batia baninga kutu bambeli ya ba gilet Suisse kanga bango te ba makile tanga siko nga ba ko kangela nga yo nani la reine de Saba o ba ko kangela nga obe la reine Fabiola mutu bakanga ka vraiment yeyo botela rande na odi otandi na odi gato mama o ko so kango to ezala ba jeune banda lelo ti lobi na leki yo banda lelo ti lobi na tande yo ba photo na age na yo na tielo siko nga mare ba photo ya age na yo na leki yo banda lelo ti yeso ya donc moni yo ozaka na forme te na yebite soki oza Michelin soko za ndenge litala oza liboso na sima plat ozwi liboso taka kombo mutu bapesi aboya balinga kombo mutu kama aboya balinga ale bata Suisse tu crois que yo aboya balinga soko ye na Suisse oko kotsa salite no tu crois que bata Suisse barondima yo biso to bata dignité hein na Suisse to bata dignité mutu arondima azate mutu pas au croire yo azate frère preuve ane bata Suisse ne kutu babengika donc on se trahir au moins une vidéo na o nengo zokumisa eza déjà na police et que na police ye asisa makambu na ye ndenga bandaki kuna na Fanny Ken asisa makambu na ye kuna donc atika nga tranquille en dehors de ça alukona kombo nanga ye wana yebi ma tanga komba batu te ye wana yebi nana tina otanga komba mutu parce que nga so na yini yo na kombo na yo na kotanga ga jamais et puis faut tiaka ngona mutu na yo nga na Fanny to ga ba yo abande nga na Fanny to ga ba yo nga na Fanny to ga na problème te donc eloko ezate zaka un malentendu on peut vous dire na satonge on a tout compris que satonge aye koto abeti azungi koto abeti aye koto abeti azungi koto abeti donc ce qui on satonge abatu baboya bango satonge asanga na mokite satonge atikala ye moko omone kaka satonge na bana moko mike oli a aider bana wana ye vine kaka bana pour bata génération na ye baboya ye oh mama boni ko longo na série 6 okomi su na série 7 yo somo na série 7 na kiti na série 8 tikila ngai tant tikanga série 7 non ça makamna na série 7 yo ngano to welini to sala jamais bambanda eloko moko te esimbite sala nzela na yo yo pe boya balinga esimbite sala nzela na yo ngano pe to aba camarade te boya balinga ponga na obeto na masolo ranga olu mosi mo kuto bala tata kutu nchambo bakangela yote ata ku nchamba pamba ni yo bakanga nchamba kaka nchamba bakangela yote ngana opaseta na yo
toboyi nde kotanga kombo na ngai te donc yo aboya balingo oza na droit kotanga kombo na ngai te video wana eke na mbila toyebisa mutu no tokozonga nesu na mbila cette fois-ci ngam na reporte et puis songa na porte yaka mabe donc tokozonga na mutu no na mbila po video na eza déjà na mbila donc yem tatindaka yo parce que awanga na yo na jamais na wanga na bapeti nanga jamais na wanga na Chantal Gola jamais na wanga na ba free da ba charme jamais na wanga na Kingasa na suka jamais na wanga na mère des filles jamais na wanga na Sonia Gigos donc ngana ndimaka bapeti nanga ata na dernier yo mutu na yo wana awanga na yo ayebi yo te asolaka mpe na yo te donc fais gaffe basatonge moko bombosangana basatonge basi moko baza na bamisu te baza na makolo te baza soki batiaka beponge soki ndenge nini na batata basatonge bosangani po bosangani mpo bosangani olingo koma nanga aminga okokanga te nga okokanga te nga mona Antoinette jaja okotika okokanga te donc omoni makambo no riko esimbi te ebeti kutu te donc etosi kutu te balukutano no ozoya yo sakana na 3000 oza ya posa 3000 on va penser mais pas bosser pourquoi toi tu fais pas bosser pourquoi toi tu fais pas bosser donc nga soba bosolaka ya mwana soba bengio alors makamba lukuta nga na futi mbongo te naza pe na mbongo na ofuta te naza pe na mbongo te je dois à personne donc je dois à personne na Suisse nde oyi na biso ningi na biso totanga bakombo na biso tout oboyi bamama Suisse na baleki ya Suisse biso tout oboyi tolingi na biso te ke kotangaka bakombo na biso soki oza na makambo na yo sisa makambo na yo parce que bozosala rando na mopepe na yo na satonge boza na moto osala na rando te nga rando epa nanga ezala makofi soki olingi rando ye ozwi avion kuta kozwa te mpo oza kuta ta na passeport congolais te ozwa avion ndenge yo oza na passeport congolais te passeport congolais mpa mozoka ozwa te eza cher mpo na yo ozwa avion ndenge kataka banzela no babisi yo ya batrafike na boyaka oye tobetani no makofi totala soki yo aboya balingo obetanga soki yo vraimen aboya balingo soki obeti nga je te jure nazongikisasa soki yo aboya balingo obeti nga je te jure ngai nazongikisasa na yo nasatonge nde na otutula bino ondima te nde na otutula bino ondima te zwa avion yaka soki moza mwasi atenge zwa avion yaka périr na Suisse parce que nga na oya Paris le 27 donc soki oza mwasi atenge okoya mpe Paris tokutaki olonge mboka no oye Paris tokutaki na le 27 na Charles de Gaulle nazwa na Paris yaka soki tokutaki soki yo okobetanga kaka bato no namona kaka ndenge batandaki bango oyo ata 10 000 ata 30 000 okomona makambo na mosala tala basatonge moko boye aza na ebien te satonge abundana na produit awa akoma oyokola bato ya pembe zuwa satonge atelaka te banda kopakola produit satonge anyokwami 20 ya produit mais satonge tika na yo te ozokela na yo te satonge tika na yo satonge tika na yo ko ozwi na batongo beti batonga ya baperfusion baninga bazwaka ta batonga ya bafer yo batonga kaka mpo otela satonge otela te ti lelo ngako tunaleki ona te na bien otela kaka te satonge comme omona soki omoni kaka métisse aleki nga kaka mpo na pembe mais ntango moto azobaka aleki nga kaka mpo na pembe donc seki aleki yo mama yo mpe sala baopération bando banda kobaka bakipe magique okomaka neti nga te bando banda kobaka bakipe magique bakako okoma neti nga swa okoma neti nga te enquêteur na okufa nango enquêteur ya mama anto mama ata soko opondi soki oza na forme bien te ozala neti nga te okosa libumu plat tala libumu eza te tala nzoto tala forme gitare yo te nolobi nanga satonge satonge bia tuku bia mama ye satonge bia tuku bia nzemba kofi ezalaki toka eza album ni ya magie kofi mpe mamba bibisaka basatonge kofi ozomamba basatonge wapi kofi olomi te ole grand mopao Chantal Gola eza makambo basatonge satonge ngai ya nango siko satonge obandi lisusu kobandana yo kasi ke yo obamisa omema bato boni na tribunal satonge esukela okaka babe siko nga nde yo kosala ngani oyo kuta ezaka ya grave kutu makofi etambola ki makili ebima ozwa eloko te nada siko nga nde nga na kofuta ome fo prouve nga na futa elowa moni yo ke nga na futa yo nakoprefere na besa prison yo jaja ata 50 centime oyo okozwa te donc nakofutaka yo jamais po eloko eza te aboya balinga pour ton information bakosi yo moni bakosi yo mena na omai no biso Suisse bakokanga motu te obakatela moto amanda ya 30 000 oyo ya 3 000 po moto ya Suisse mpo nasali eloko te tomona bamakili etangawa Suisse akatela moto
bakosi na bango naza na nga bien so kote na Facebook na kosala video dernièrement alati kopimbi nasodenda ngai mpe naosala video et puis pour ton information nga azala na faux compte te oyebi tika kosala semblant oyebi nazala jamais na faux compte bref ane botindanga kotuke bosalaka faux compte yo benga na kotaka na koka kokota te et puis bato mpe bazala bamekanga na bafaux compte na koka kokota te donc nga azala na faux compte te nayebaka makambo wana te puis ntango yo olobaka nga nafingako jamais na faux compte faut dire tout moi je te cative pas namonako oza nul nayebi te sona bengo minable oyo bafrançais balobaki oza minable donc nil na façon moko ça vaut même pas la peine na regrettaka ndeni nayeba yo na nzela na ngai ndeni yo okangama na ngai na nzela na et Dieu merci on n'était pas des amis nabetela yo jamais baseke na mpona kobetela te yo nani nzambe oyo ngai na ya kobetela seke natiki vraimen nzakomba oyo apesaka nga pema alinga na ye na ye kobetela seke kaka bafemme tendance oye bafemme tendance oye oyo efani kembo tumba toleka donc tumba toleka oye totumbi yo toleki donc ekomi bongo tika nde motema mabe na bana baninga tika nde kofingaka bana baninga po bana baba ange bana bayebi eloko moko te ntango bolekaka bozofinga bana estce bana na bayebaka bofingaka bango bana na bayebaka te botika bana baninga botika bana tranquille makambo na bino bosisa makambo na bino bino moko botika kotiaka bana na kati botika kosalir bato botika kosangisa tout le monde c'est pas bien soki bato mosusu bazokorépondre bino te mpo balingi na bango te ça vaut pas la peine ya korépondre bino omoni bato mosusu bavandi na bango donc botika makambo na yo na bana ya fani silisa makambo na yo ndenge obandaki nde bobandaki na bana fani tika kotianga tika kolatanga tika koyimisanga bato balingi yango oyebi bato yo osolo na bango parce que yo olobaka mingi tu parles comme un perroquet la bolobaka mingi ok côté olobi ok côté ba tant on se retrouver comme eto et yo kangi yo okomoluka soko ba victime moi tu me fais pas peur ngo banisa nga te mais na sekanga nde na âge na yo makambo ozosala c'est regrettable esala nga passe ntango eyindele komi nga na mosani bala bo mosani ndumbana ngamu na bala liboso na yebisanga soko mosani ndumbana mosalumba aza te tout le monde ana motu na ye tout le monde aza occupé ezolakisaka eboza na kimia te moto azala na kimia emonanaka na elongi eutaka na motema oyo nyonso tolobaka eutaka na motema moto ya motema mabe maloba ne azobimisa mabe ezouta na kati ya motema ezobima na mino botika bato tranquille botika vraimen bato tranquille bato baza na neti nga nazala kuna posa na bino nalingaka kutu koyoka kombo na bino te ngaso na yini mutu na yinaka na yini yo na nyonso donc na profil na yo mutu na lingo makambo yo ozoloba ezoconcorde te na profil nanga oleki na yo mpe opesi suka boya balingo oza journaliste oza chronifuati explikenga na po bandoleka ko banda koloba makambo ya bato donc osisi na olandi kutu ye bakipaka ye te bamoda azalaki clair ke pourquoi bolandaki mpo bato olandi balingaka ye te bakipaka ye te azalaka na kambaradi te siko bino bato asusu bozolanda moto abongo pourkui azokodisa siko bata Suisse bozolanda moto abongo pourquoi moto na azoka kodistraire bino moto moko azola bino mokuta bozolanda moto na pourquoi boyebi la réponse est là aza na moto yo basolaka preuve ane makambo ebimi kuna nga kutu nayebi makambo aba na fani te nayebi yango lelo je suis surpris donc ye moto amemaka makambo ya bino akendaka koloba kuna c'est clair vidéo wana eza déjà na mbila c'est bien aboya balinga ya kosala so vidéo mosusu ya kosala so vidéo mosusu mais là c'est chaud makambo ya bana fani c'est chaud là c'est chaud mutu na azorisque abeta parce que bana na bakotina bango mpo baspécialiste na bakotala c'est chaud donc mutu nao azorisque abeta ndenge abandaki asisa makambo ne mama kokufa nanga te mpo na ya na yo te nayebi yo te nga naza argovienne nayebi yo te camarade tosali oka kala mingi pe te on n'était pas de pire et de proche je dois être franc moi je vis pas là où vivaka na mboka na moi je vis chez moi donc silisa makambo na bana famille tika kokotiaka ekoti ya nzulu osoko continue oya na avocat ntango oya na avocat na kala ça change on changer tout on va balancer tout au risquer donc changer makambo ya 280 francs na yebi yango ndenge ke fani bayiba oza 280 francs po bafuta tala moyibi tala soni fani boyemaka ba 280 francs ya mamba lukuta nga moko babetela yanga lisola 280 francs ke bakosi ke yo oyibaka 280 francs po oyo ozomisika bango tala soni ta mama oyo ndoki mama ya mokolo oyo mama ya mokolo oyo ndoki boni na mwana nga na moke mwana wana asali oni tika bana nga na mike basala bina bango basala génération na bango
exactement na bango yo tana aussi leki ceux qui bobota qui avant bongo ça déjà besoin ba poko bobota retard boboti retard botu chance à bobota avant so bobota qui avant bongo ça na ba koko tika mwana ngala tala makambo ya tribunal nazoko kosa Maria na kosipe que Fanny ayibi 280 francs na sac pour ba futa yo muyibe mamoyo tala muyibe mamoyo akei makambo lukuta mimi on tina tribunal bobenga tanga na otemani makambo 280 francs pour ça makambo lukuta eza cop pour baler la Fanny tala niveau Fanny boye makambo 280 francs là eza cop pour baler la Fanny tala niveau moteur mabe bobundi boswani tosuka na kobunda tosuka na koswana pourquoi tokokotisa na makambo lukuta tokena loke po fuka mipa nzambe ozosambela yo kasi nzambe akoyoka yo nzambe akoyoko te mokosuka ndenge bosambelaka bongo okamwa nzambe ntango oya ale alongolo boyeba teke priere bato mitema mabe epesaka nzambe kanda oyo ekomi kindoki 280 fois azokosa mpe eza ya kokosa ke Fanny ayibaki 280 fois na saki ke soki mbongo ne ye akolia yango bakabula mamoyo nini bonini kikento boye nini yango esilaka te osineki contrat yo na nani oyo ekomi makambo molimo bolingo kotisa rando bandokia nga ndako na nga nakanga na makila ma Yesu Masiya donc soki oye na rando na yo okokutana na nzambe nanga te okosala rando na yo na nzambe nangai te okosala rando na yo na nzambe toyaka la majorité tant que yaka tozana ba famille te tant que ngobwa nazanga na famille te nazanga moi posi ma mikolo ba famille bimaka Fanny ko futa 280 francs la te ya mamba lukuta oyebi mamba 280 francs la so besa mamba lukuta ko futa mote mamba lukuta ngona tsama so ningo lataki ya Fanny ba futa yo 280 francs pour lia ozokosa eloko ezalaka na penso yo comme si 280 francs pour ba futa yo lia ngo yo kotela ngo sunganga na futombo boniko so bano kaka te sia c'est normal na famille na lobona moi ça taille ko na sa opération mama bando ko baka bakiba yo pesa na opération kaneti botu na yaki kisha ba yebisa bino na komi na ngala suka message na zalaki na que je suis là en chair et en os ba mama sage bambote na bino na yebi ke bolinga makambo te na Paris mama présidente ya mama sage mama Yvette na kati ya Paris bambote ebele mama Mimi Esther Mangoyo ma grande sœur bambote ebele ma nièce Claudie Mangoyo bambote ebele mama Micheli Kongolo bambote yo zana ka pona kopesa biso ba conseil bambote vraiment trop Lydie Ndoi yo zana ka pona kopesa ba conseil bambote trop ba femme tendance que na pesi bino bambote na bino so kozali bandeko nyonso balandi biso na pona moi temps ya moke tosolo na blanc tout merci mille maman Antoinette FL bambote na trop Antou Fugien mon mari la bien ma bonne maman parce que ma maman il s'appelle Antoinette d'abord Antoinette nyonso na ba maman na kata baza bana biki ata ba merci na respect bambote na yo ebele Patricia Mamudele bambote ebele donc je suis là en chair et en os Maria Kitoko Azali on continue toujours que ça ba vidéo na Chantal Bola bambote ebele Frida Bacharme on est ensemble Paradis Oye Kingasa na suka leader otete la game fundé Kingasa na suka Melissa Epe Mosala Rando na Kingasa na suka mère des filles Sonia Gigos Naomi Vrai Chéri Bondo Alimbondo Gucci Boza Ebele Eroya Naomi Vrai Chéri mère de filles Kibokolo voilà Kibokolo Bambote Ebele Sika Bozali qui encore Miss Ligou ya Maria Yeyo donc qui t'a Paris donc Kalate oh ya za pa makasi aya to beta na ozana panwa na ya yo boya balingo ko ya invité au penzo ya to beta tout la so yo kitsa mutu na ngala donc boya bambote bele donc je vous aime je vous love donc check botika la bien donc souci oye oza bien na Suisse lo pesate je suis là masona wa mal tukana donc bolanda bangote Maria eloko bayinela nga yango nata talon de denda moi singe talon nata talon de denda et puis ya talon Maria check ma chérie Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.